Et si là, on peut tous en habiter bien. Nous avons présent des ala kananzoto. Bâtiment sur nos salles wana donc. Il le ouais qui comme si calme. Bato ya este maele ya poison mandenge mususu. Bako poisonné bango mo pe bako longola yo. Tant batali boya poison ale. Balongoli yango. Na minute azozwa net traitement. Et après dans la minute où le président vit de loi Azadi a guéri na poison. Azana est bien. Et là il y a ma baiser souti. Et après sur une colo comme si vit de loi donc toi qui est déjà un mois na kinité bande qu'on a vu ça ba journaliste ba artiste comédien oh vit de loi a kangami a pikaki crise na nini nzoka eza lokuta kila yangani kila yelela Salut à tous, salut très chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission sur Congo America TV, la chaîne de lui-même Patrick Mbouya Pat 5, autrement dit Mobutu de la presse congolaise, pourquoi pas de la presse internationale, et moi-même Bibien Bravo, le premier artiste à la presse congolaise, de la message toujours du début comme à la fin. Et puis je salue aussi tous mes fans, je salue aussi toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes au Bazalaka, on a pour et marcher un peu là je pars directement à saluer encore une fois encore de plus lui-même Patrick Mbouya Pat 5, les propriétaires de la chaîne, les boss de la chaîne. Je vois maman Mopa ou moi c'est Pembe na Katia Sissinat, moi c'est papa Albert, je vois Henri Mundele na Katia France, je vois ma grande sœur propre Adèle Mbungu. Vraiment je signale qu'aujourd'hui nous sommes avec un artiste comédien, un artiste du Congo, au Bolandakae, n'a pas parlé na bino Bolandakae partout dans le monde. Donc il s'agit d'un Nkela. Pourquoi te choisir? Parce que vous savez moi trop. Nabi ke bino ba obolela théâtre, bino obolela cinéma congolais. Vous savez la mingi na artiste amno asela no musala comme il faut, bazara toujours wana pour nous servir bino. Ndenge bosenga abiso invité ndé tozula bino bango toye vraiment to meko sur l'Olympe parcours na ye to meko sur l'Olympe sur ba moma moyo ezo et ça moi trop tout le monde moi trop sur net donc ça dit planer moi trop sur net to meko sur la rama sur la vraiment na artiste so na pi mbemba les caméramans incontestés a fongolela nga chant to sur la vraiment na artiste. Je signale que nous sommes vraiment la commune qui saint sobanga moyo place où to vraiment joyeux na parler donc vous voyez seulement. Donc nous sommes vraiment quand la balabala tout le monde sama image ya ba commune na ndenge zalaka donc ba petit ba beta vraiment ndembo na cadre ka ndema solo à la voilà donc bonjour. Ouais bonjour ndikonanga. Ndenge ni ya santé? Oui santé za bien ngolo nzambe. Musala ezokende. Musala pe ezokende bien. Ouais, en tout cas, tu peux yo mingi parce que ma fan n'a pas qui moi trop et puis tu es que avec yo peut-être que sur la maman solo et belé concernant art nabino, concernant le cinéma, non concernant même bah rumeur oyo et ça moi trop ces derniers temps sur internet. Mais avant tout, j'aimerais que bah to ba l'hôtel mais la première photo en bas on a site nabiso ceux qui expliquer bah tu un peu d'une manière à ta brève parcours na yo kela abanda art ndenge nini abanda wapi pe na minicho azawapi. Ouais nkela yangani kela merci na liboso nzambe ye moto tuti sibiso et merci na ba fan soki leo tokutene za ba fan basenga kingai donc merci na bino nyonso bambote belé nga parcours na nga en tout cas donc za moi na bandana npendana na ndako après na bandaki nous sommes ici à tozana terrain to na bandaki nanu na parler pe kaka mais na parler pe na théâtre na bando sepela na ngango mais kokota bona bando kokota tende ezaki ukupu mabo ya keloba ezaki pe kana kisenjo moi soki toke kota la oh banana bokota théâtre montana oh na kota
va benga na oza mwana muke après wana natika na nga pe wana na concentré ka musique kaka na banda obina pa Julio Bambila na veni pinzi na yebi te soko bandeko na nga mosusu bana banga moi bakoyeba pinzi papa après wana namoni no ngai fallait kana banda osala théâtre nga mona lungwa makolo na nga pa na biso ti pa kamba la vérité musée Jeff esika aza pende bila bambote malgré mikolo pena azosala na ye te aza nanu donc l'air à l'air après pa ya musée tobandi mpe ka premier pesi na ngai yango mpe président na nga musée Jeff afola nga aparti ya kin al et après wana kamba la vérité donc succès des gars alobi non ngani comme si awa na mboka na biso namoni ke ezosimba te succès eza makasi me mbongo eza te me ar na nga naaki esala yango na ngola batiki biso wana bamisusu basali na bango mpe bagroupe bamisusu mpe bakoti epai ya bato nga mpe namoni te nga mpe ifale nakende pa vie de loin nake mpe kuna mpe pa président vie de loin premier pièce kaka mpe nde yango nde makambo nga na donc namonaka ke kamba la vérité azali lokwa bavita mazembe vie de loin sikoyo aza lokola nakobenga ye na ya de loin aza lokola Real Madrid Barcelone kutu te nakobenga Real Madrid po aza ebele batitre baye wana donc fulanga donc première nini pièce kombo ezalaki complexe comme singa na bando kokota na cercle président na biso vie de loin abando benga ngai wana kombo wana deya na bando jouer Kirikou maintenant na kokota nkela yangani nkela yangani helela donc kombo mbala moko etikali kambala monkela kombo a pièce ezalaki complexe échanger ekomi mbala monkela. Vraiment, j'espère que Tolandi vraiment parcours ya nkela bien ninga uta depuis na ba groupe ya secteur kaka ya quartier ya commune na ye jusqu'au point que aroma pas ya vie de loin. Maintenant nkela par rapport à la rumeur toujours par rapport à Mamboezo le sur net avant que tout me repanzana moi j'aimerais savoir et puis bana partout dans le monde au bazolanda biso ba me découvrir les sous une fois encore de plus comme information qu'elle a maintenant de to lo babwe azo évoluer kaka na groupe ya vie de loin ou comment nani la minute ozaka na groupe ya vie de loin to ozali souti sikoyo yoza posana kende wapi tena tuni par rapport à moi ba mambo belé toujours sur internet bon surtout que au fond la moi muké parce que biso to ebi que président vie de loin que je sali a autre chose à la un peu malade au to yoka pe ba lobel moi trop et puis ba rimer moi ndo bima moi mabe que net que malade ya vie de loin elle moi triqué elle a un peu triqué na ebité ce qui yo pe de ça la informer to yoka pas na yo mais ndeti mikolo na yo ka mais na ebité ponga nanu donc ngana ya de loin comment on a des vie de loin des gens malgré ça na Congo te comment on a des vie de loin to solo la paix bien sori moye kozala petit nga jula nga téléphone na kobenga epe to solo li oyo ka epe mais malgré si wa zane na voyage pas boss na fondation RB ya boss Roger Bandu aza kuna na Uganda soki donc na ebité soki olingo lobani. Non, c'est juste bisonyo so to abatu o to trop connecté sur internet ngana to ebinde ni mambo internet et ça la mara je sais pas so to ko benga za ba titre ibande ko na biso msunde ba ochaka na ba élément na ba ou quoi parce que ba te belé bazo interpréter
comme si maladie à vie de loin et qui dit à empoisonné, comme ça a dit empoisonné. Donc tu veux voir ezaki ngwana parce que ba te belé bazolo belango net c'est vendre moi ma beleti qui est là pas na trick wana pour que vie de loin azala empoisonné. Donc tout temps tu es pas na yo faut yo moko oyebisa ba public na yo soki bato bando yo quand on a ndemo mabeto et ndolo ba makwa mo ndemo mabe et que vérité za musu c'est le temps venant peut-être na Congo Amérique tellement to cite moi vérité il y a faire comprendre vraiment public na yo la vérité de ce qui se passe. Oui, normalement kela ngankela soki qui na continue qui voyage wana na président vie de loin en tout cas il lingi joyeuté. Pour ebandaka déjà na Brazzaville et en plus avant en tant que bimena pour sera ngwana ba 2016 oncle na biso akufi na ba 6e mois na ba 6e mois le combien ça arrive le 14 oncle na biso akufi le 14 janvier 6e mois tant akufi le 14 ça l'a pas même côté ça va 5 jours hein? Après bimi kobima na ngona dolali vers 7h 8h après kenda kamboka et kenda ka idofa et après président pe na puto yaka na tongo na ngotanga yeboye akoma pe ba 7h to ke 8h tanga ye wana de yanga na za de yakuna na kati don ba koti sa oncle to lela na biso oncle na biso ba mon président vie de loin tam de ke yi afandi si biso wana to fanda na biso pe wana na sule manye wana to solola na biso lobi na ngoli susu papa awilo longomba ayaka tanga yebo ayoko sala clip ya kwanga pamba et après tant papa wile longa bengi singa wana nde na kende papa kaza vie de loin okozonga lisuti ndeza bokomi awa na lobi na tozana nino ote obando oketala bango soit dimanche na ketika yo oketala bango ozape bilamba dimanche yango pe koki donc leader ayo kotikanga te na nini na esika matanga ezalaki tozongi na biso kozonga nazwaka pe bilamba te kozonga kande nazongaki wana na komofanda wana pa président Videl papa onde eza boye bato balela yo na Brazzaville mais DJ mo DJ appel masqué atindele o biloko na yo nyonso ba transport banini ndeza boto voyage na ngape na banda obuleke voyage ezaka ngana leader pour to voyage na biso mibale soki ngate ba chef mususu tant to voyage wana tant to komika na beat na sentir déjà banani ba artiste toza bazai soki 5 plus biso et salinde tiseti tanga moni na tali na bano pesa mbote suka mutu etelemelinga voyage de mabezali voyage oyo mabezali na prier na ngaka ndezala kaka papa to bando sala ma ba dimanche kana ba bit wana ko pona basi misi nemba mikanda tangi silwana pe tokati sina biso ndenge siko makame bandoko leka na Brazzaville kuna don eza don nakoloba ke nyoso te nde makame bandoko leka na Brazzaville emo koswana emo boye don mais quelle son yo katumuke tango yo bio constater que voyage au mabezali pourquoi pas auquel directement ko éveiller président na oteke na constater c'est comme si il y a quelque chose de mauvais qui se passe on a caché peut-être dans voyage au pas nini au timbisa ki yango mama peut-être linga mona ngoma be yo ka lisole zo continue
Papa jour on a to komi boto lali na to komi suri ba 15 à 14 heures. Tant que kana pembeni eza komi nino suri poto côté ya nino ya biro ya ngende suri ngende flat nino hotel ngweza la wana ba partement donc ya ba mindele to fandi wana to lali na biso komi tongo no butu ba 19 heures to lwino to bima wana po biso mi ba artiste mi butu to ke ba boîte ba nini ba boss wana donc ba yo ke vide lo azawa na ba artiste musu bazawa ba yo wana ko zwa biso to kendi ba boîte premier jour, deuxième jour, troisième jour, na l'autre seconde na l'autre ndoto na zaraki na se na mata chambre ya leader pour leader me ba moya na zane mi kana ndako na kata chambre le bino na mata na ni pona bando chocolat pe to bando chocolat wana na piscine na ba viena nga mususu ba tang na matina nini shwani waka na ndoto na mata na matina nini na skale yep shamba za likolo tang na mati boy na don na beti koko mutu azo ndimate koko na yo kandeti don bitumba mowe iza na kata ya shamba tang na fongoli shamba boy soda ko bazo bunda na penda na president bazo bunda azu penda arme bimisi penda arme alinga tabo ngamba mona yambi arme wana bdong liduswa munduke ezinga awa likola beti ekretenga kwa mbala moko na jwango na bob bambia ngo boy president ajwango mbala mona lamuki ngo na lamuki na pon nga boy komende ngene oyo na comprendre ndoto te donc so na loti boseke makambo izali na tongo na ngope wana na yepe pa president na banduko yebisa president na banduko yebisa donc president lobi yo kobanga na yo lokote kobanga lokote eza na ndoto eza ndoto menga na yebise monde tinga sona pona yebisa pena vina nga pena nga donc nga nazalo wala koko fumu ya village ndeti koko bag na biso uchi kokufa soki ke ponga mona lingana nga makamba ba fumu banini wana te pona yebi fumu azaka moko o azali kolo entourage excuse-moi artiste j'espère que toki o changer na biso koto to mona moi dérangement et puis na moi soleil qui trahir biso puis mbemba wana so qui kata to créer na biso plateau mususu vraiment et ça bien ouais donc voilà cadre moi changement de tout tu as en place moi esplanade vraiment moi vide na makasi to qui changer un peu plateau comme on veut donc et ça on l'autre ils ont empêché biso quoi donc moi côté là moi bien artiste so to qui continuer à lisolo na biso to aller na kuna ando beta moi solo ba fumu netika ke koko aller fumu tout ça si on comprend bien c'est comme si naturellement et à moi bilo mo au santara donc on doit sentir ma bémoro ezali est-ce que ezanga ni ce que ezanga ke yo oyebisa directement président à comprendre auto ni mais oyebisa ki ye mais président voyage en tout cas na sepela na ngoti ndoto pena na loti donc ponga ndena saboye soke ezalaki ke nandi maoma makamba nini ya fumu penanga ya donc fumu mena donc comme si pe kota ba mère na biso babanda ko boya ngo déjà nga donc soko landi oncle na biso wana ke ya soki tali nga betela bino histoire na nga nyonso nazana nsunda na compliqué le roi mona mal donc na yebisa président voyage au pena en tout cas nazo sepela na ngote na sepela na ngote
aussi on comprend bien ce président a andimé la rayo de même harmonie sur yate les alate et si le wana te comme si on a poko na et comme na tant si lana na koti na ngana ni na sokoli na ngape y a pas sokoli to kitina se de déjeuner to bande au déjeuner on na bande kona biso biso to zala kina bango to zala subi 3 subi 4 to zala na bango na yamo ko sokola na mai ba 12h 14h to bandi ko sokola après to kelala ye leader soka leka afane muki après mati na soir na ngo sikoyo to ke nini tant to ke boîte wana na papa nani makaya papa mak boss ngo komene boss mo boba tikaya azana Brazzaville na yebike so ba tunyo so bazala na Brazzaville eza ba kofi banani ba wata babwaka tikaya azana na Brazzaville ba ye wana ba memi biso na boîte omela kaka atika biso na boîte sala mo déplacement tanga ye abengi vide lo ba bima libanda biso pena ba viena ngaka na boîte po voyage wana pena na meda banda omela masanga pena na ndenge mo ya dega dona zo mela na meme na za normal tala makamanzambe na za no dona zo mela comme si na comme na kuit mais na za normal tant na monika président déplacé na bimina libanda na tala eboe azana verte na yesu ko pa bande ko na biso mususu bafanda wana na bande kwa basi na bana na zo vert ya président distance musika na simba vert panzani yango moko na mona ngo sispe na talika boy na sambeli na ngaka asile wana lobi lisusu kandenge moko tekeli suba wanini mususu wana sigo mutamema biso maître ya Jonathan Fila comme champion Chencho en tout cas na Brazzaville bela bambote ye mutamema biso boîte tozali na ba Jonathan Fila Nika Fila so oyo kake papa Fila niveau abandoko zwanga soka meminga kaka ya soka meminga na lela kaka kila yangani kela yelela donc wana sigo bambongo bazobwaka bazobamba Nika Fila bwaka Jonathan Fila bwaka mama Fila pe kuna abwaka donc nande mo abajete donc mbongo lande bla donc azobamba nga bala donc Brazzaville niveau bazwaka président vide loi donc balela président vide loi ne biso awa tolela ba artiste misu ba musicien ba wera ba fali ba wata bani donc niveau bazwaka ye kuna donc loko mukonzi surtout na nini na point noir yoko lobela te papa kande zala kande ka to bina kaka po président abimi libana ngaka donc ngala sona bina 1 seconde 2 secondes il fallait na boire kamisu na mesa lidia kaza to azate lidia kaza tana monike azate na kena simba bo ulangi panzani veri panzani deuxième fois veri panzana rare deuxième fois veri zo panzana nazo yebisa président mais comme si leader na biso pena donc na yebite bulamu donc aza bon na ndenge mo ya kosakana ya mona ngo kaka si on comprend bien que la sorte que épingler un peu place soana j'espère que au bêtiment le selon moi moulai avant de tout arriver man à point ba jewana donc awana Brazzaville baba no kokayete yangunde bakenda empoisonner na nini na point noir
na Braza ba meki ba kokite ba le vinkela ndeza po ba chef na bango ba osepela te ndongo mema yeli su point noir bango baza kuna donc ba osepela te ba chef ma viokele ba muselu ba nani ba osepela te menkela zonga osepela te ndenge nini yo mtu otambola na président na oui yango ndetinde mo donc président pe amona comme si déjà na lota na mona ndete mo biloko mo wezoya donc abangaki mpo na nga peut-être que likama koizwa ngai ye kozala na ngambo alobi no yozonga kaka ata toka nsima tokoya ata 5 personnes to 7 personnes Brazzaville ale kande ezalaki wana mpo nga nazali mpe kapa na ye wana toyoko o président vie de loin ye mo abeng o nazobela grave ngamo yo obeli nini yo eloko ke kaka la te pas même 5 jours obela ndenge nini o na bien te na hôpital eleki pas même 4 jours tomoni aye o ndeza kotala katanga natali président boye miso pene komo olenga ngai ngalobi président mabe ezali nini matami lembi ye donc mo matama ekomi lokwa mutu modo nayebi te mai esili to ndenge na makili esili donc matami ekomi ekiti elongi ekomi mwindu donc ngalobi président yo ozali pena pembe aspect ndeni oyeboye na kobela pas même kutu 1 mois 2 semaines kutu mpe nane ekomi te ndenge nini osali boye o na beli o jubilé sombela ngai Maltina na senti ki naza bien te sombela ngai Maltina ngalobi te président jubilé aza moto moko okotinda ye boye oyoka boye play nini mekanga mona kende yoka basevi banana non oza artiste ngalobi o artiste nde nini artiste eza nakolobaki tv nini amwa libanda awa eza palin awa nakobima awa donc soki oza artiste donc mikomi donc lokola donc likolo ya bato nyonso te esanga mbongo o te namoni kasi fanda na bimi mpe nasombi Maltina na ye nango wana président bafongoli président miliango premier coup deuxième coup abwaka bo donc na Maltina oyo ekita na oyo esali donc totani donc ndenge asandaki ya milai sandi pra tomoi donc na bisanda yango bilo mo ngeli mbala mo ndeko mo boye ya président mpe kaka azalaki ka wana na palais atoni ye Charlie oyo ezongelangela boye nde nini oliaki nini masanga ya Brazzaville eza engelaka boye alobi non namoni ke eza poison bapoisonne ngai ntango nayoki kaka poison donc niveau nakomaki déjà calcul ekomi sikoyo poison le président misu donc ebimi ye donc nende moya babaje nkela te wana 2016 papa alobi oui naza nanga na poison tobandi kokende batraitement na bukoko hôpital donc ntango tobanena na bukoko esili toke hôpital o normal basali lisusu o diabète ntango wana kutu deesi esili après 2017 10e mois bapoisonna président vie de loin ezalaki na 10e mois ndenge aye kokita mbala mo akondi bongo na 10e mois mbala mo président esila nango mpe toza na biso bien
nzoka poison de ezala kana nzoto ba traitement nyonso bando sala wana donc yalo wa ezalaki comme si calmant donc ezalaki comme si calmant na ba 2017 ba 10e mois ba 9e mois ya wonde sikoyo kobeta ye akondi mbala mo bakende ba hôpital o eza diabète pe ba banduko so pe ba kise ba diabète pe kandi zala papa na ba monini toi na monini 9 mois wana na ba 4 ba partir ba les 15 ba les 16 aye ko voyager quand na loba kana be mission ka vide le poisonné tala mbala mo boss fondation ya boss Roger Bandu alanda ka de atanga kina poto peti azonga ka alanda tala ba mission nga makasi ndia tala ngo makasi comme si fan ya vidéo 00001 aye ko benga président vidéo na ba 9 mois tanga ke kuna batali boye alobi non biso il fallait to sala lisusu be examen poto ye baké est-ce que poison o lungwate tanga baye ko sala ngo bonzoka poison ezalaki vraiment que là je signale que on te courir moi derrière le temps vraiment tellement mon coussé on a réalisateur on a signalé déjà tout moi temps belé dans les solo j'aimerais que la tellement pas na poto tant bazua ngo traitement mbala makambo sili akomo zona ba traitement so moni ba test mo ba betie na maboko eza ya poison eza lokwa nyoka soka suyo okuluka libanga nyoka otia bango de comme si makamba poison en tout cas babota eza lokwa nzambe apesa ba mindele mayele mususu ne bapesa bango bato ya este mayele ya poison mandele mususu bako poisonné bango mo pe bako longola yo tant batali bwa poison ale balongoli yango na minute azozwa net traitement et après dans la minute tu que président vit de loin azadi a guéri na poison azana ye bien et lo ya mabeza souti et après soki mikolo comme si vit de loin donc toi qui ne déjà un mois na kinité bandeko na biso ba journaliste ba artiste comédien o vit de loin akangami apikaki crise na nini nzoka eza lokuta avana nkutu bandeko na biso baloba bongo ndeko na nga soki vie na nga ken piana vie na nga moko de ona lela ye pe lelanga ya to abeti rubrique mo bona président na nga lisusu président lava o vidéo aza grave yango bato poto donc ba fan na biso poto ba ningani comme ça balela vidéo donc nande mo baba on a minute vidéo ça vidéo na minute aza na Uganda akia mambo kaka mambo tete akenda kipaka makamba fondation ka ya boss Roger Bandu aza bonne santé oui aza bonne santé c'est là ka omona message nende to koma vraiment on a eu l'occasion déjà de signaler par rapport au que vraiment que la toya qui vraiment reçoit ming na demande na no moni que tu beti moi trop ma solo ya président vie de loin ndenge mamunae ozo beta lelo na trop na internet kaza grave tout ça j'espère que qui vérité vie de loin asa bien que la a signalé que la on a ma presque fait émission je signale que tu as vraiment que la numéro mususu sur émission auto sur la moi mingi sur d'autres branches parce que lelo tu vends moi trop cas sur ma vie de loin